toujours au Hollande à Lucilla. Là on parle de la chaîne de la Masolo TV sur YouTube. Alors abonnez-vous massivement pour être connecté. Nani Beti Bondakuna Lola Masolo TV. Nani Wana Lola. T'abonner la chaîne ya Lola Masolo TV. Ngai bino nyonso bolandaka fumuntoto ndenge momesane jali. C'est toujours nous sommes na programme na biso to aliko continuer. Dernièrement to lobelaki makambo eswaka ba mama. Donc to lekisemo mikolo mo ebele to lobelaki susu yango te. Alors lelo nous voulons to continuer pona kosilisa eloko wana oyo eswaka ba papa. Donc na libala Nzambe asangisa libala mwasi na mobali bafanda ensemble base lié pona mokili etonda. Mais na kati ya libala ezali na biloko oyo esalaka ke etungisaka ba papa, ezali na biloko oyo pe etungisaka ba mama vie à vie na partenaire na ye. Oui, tozana biloko pe etungisaka ba parents na bana na bango, mais awa tolobela likambo ya papa na mama. Donc ezali dignité ke moko akei na ndako po anyokola papa, anyokola moninga, to mobali anyokola mwasi, to mwasi anyokola mobali. Non, libala eza ndenge wana te. Yawe Nzambe asali libala po bato ba vivre, mwasi na mobali ba vivre na esengo, na kimia, na botosi. Donc na ndenge tolobelaki likambo oyo eswaka ba mama, nde lelo tolobela makambo oyo eswaka ba papa. Koswa na sens nini? Vous sentez que ba mama bana ba comportement moko boye esalaka ke ba papa bazalaka à l'aise te. Eza ba makambo moko boye eniokolaka ba papa, makambo moko boye esalaka ke ba papa bakimaka bandako, ba papa basalaka emo boye posa libala eza nango susu te, et voir même susu ke bakomaka na point ya kobengana meme mama libala esili. Kamakambo wana eswaka ba papa yango nde tozali kolobela na esika oyo. Ezali pona biso ba mama tozali koyoka yango. En tout cas tozwa ba précaution pona libala kimia ezala. Tofanda na kimia. Bakoko na biso ba parents na biso mingi banunaki ensemble. Bakabwanaki kaka na liwa ya moko na moko. Biso pe soki tokomi ndenge wana ekozala malamu mingi. Donc makambo eswaka ba papa na kati na mabala. Premier eloko eswaka ba papa ezali manque de soumission. Eloko liboso o eswaka ba papa ezali manque de soumission ya ba mama. Na libala ezali na deux verbes ngana lobakango. Deux verbes. Verbe liboso ezalaka pona papa, aime ta femme. Et deuxième verbe ezalaka pona maman, soyez soumise devant ton mari. Ce qui papa papa zali kolinga mama akobeta ye te, akosala ye mabe te, akopimela mbongo te. Ka akosala ye mabe te, akolimbisa ye, akoyokela ye parce kalingaka ye. Ce qui mama azali ko se soumettre epai ya mobali na ye, akofinga ye te, akopesa ye réponse mabe te, akoboya te kotiela ye biloko na mesa, akoboya te kotindama. Vous sentez que la soumission, ce qui moi si oza na soumission te, moi ça soumise te devant mobali na yo, en tout cas yeba ke libala na bino e comme na pente moko très glissant. Alors ezana mobali moko te oyo akendaka ne kobala kaka mwasi moko bakobana koyokela yete abana kotosa yete. Donc moi si c'est ton verbe dans la kata libala, tu dois être soumise. Ata kozana mbongo ebele, otanga maplome ebele, ozali mwana ya mokonzi moko boye, mwana président, mwana roi, tu dois se soumettre à ton mari.
même mobali na yo asalaka te yo moto olesaka ye du 1er au 30 lokola olinga ye obala ye, tu dois se soumettre à ton mari. Donc eloko wana eza eloko moko très capital oyo esalaka papa pasi. Soki papa na mwasi moko boye oyo atesumetaka mpa na ye te, papa atambolaka na susi moko na motema, soki kutu ozali kowumela wana c'est parce qu'alingaka yo. Donc maman, soyez soumise, soyons soumises, soyez soumises à vos maris. Na mibali na bino bozala soumise. Soumise wana ekenda musika. Totali na Biblia tomoni Sarah, mwasi ya Abraham, il appelait son mari mon maître, mon seigneur. C'est pour dire que c'est un signe de soumission. Abenga ye mokonzi. C'est na mona pe mama moko boye na fiva na tozala na ye pembe na benga kama mwasi na mobali na ye mokonzi. C'est pour dire que eza signe moko ya soumission. Lelo komi nyanga kwa ngami kitsa liboso na ye kwa monelanga tete tana ko monela te, c'est comme ça. Soyez soumise ya kolinga yo. Merci beaucoup. Et lo komi balé et soit kaba papa ezangisaka bango posa ya libala ekimisa bango na bandako esalaka mabala esila manque ya tendresse ya bamama. Bamama bamibali ebele bakima bandako parce que mama na ndako tendresse ezalaka nango te. Mama basi ebele tango kaka mobali alingi ye alati lopete na mosapi epa na ye problème esili nango. Tendresse eza lisusu te, boyambia mobali eza te. Tala mobali aza lokola bebe ndenge omona na mwana no ya bebe pesa pe mobali ndenge wana kipe ye yamba ye sokola ye maboko sokola ye makolo zala na ye koti kote zala na tendresse, zala na tendresse. Makambo ebele osengeli kosala parce que mobali faut ko gérer ye, faut ko occuper ye, ko bloquer ye. Mais soko okipaka ye te. Soki mobali aye yo kuna ye kuna. Bukutu na chambre. Et na chambre ngo pe opesi ye mokongo bande kuna ngai. Est-ce que libala ndenge nini wana? Soki mobali abimi libanda, est-ce ako raisonner que natiki mwasi na ndako? Ebela mibali bazalaka soki aza libanda aza à l'aise. Soki akomi na ndako azomona ki akomi aye na guerre na bitumba. Donc tendresse bandeko na ngai. Ba maman nous devons avoir la tendresse s'il vous plaît. Kipe papa, joyeux mwana liboso. Salela ye oyo zengi esengeli à sentir que non, j'ai une femme na bala mwasi. Na bala mwasi na ngai. Donc tendresse soki na libala ezangi makambo ebele ebebaka. Donc mama ba mama ebele bobungisa ba tendresse pa ba papa. D'abord soki pe bakanda, soki pe banini, non. Libala il faut eumela kino suka. Donc mama zongisa tendresse. Soko yebi papa azoya kende yamba ye. La bana mike mo ba komo pesa na ba bisou bon mobali na yo oyo ka soni ko pesa yi bisou na plein air bato mais quel nini yo ko pesa le yo awa kana mokili libala après la mort n'y a plus le mariage ibale ko zalatin tala na tendresse il y a mobali no en plein air c'est ton mari c'est comme sonité c'est comme sonité. Papa abimaki akei musala, abimaki akei ati akoya okobenga yete. Otuna papa ndenge nini kuna? Oza bien rien. Papa aye na ndako. Otuna yete journée leki ndenge nini? Zala na ye. Usana pemeni na ye. Okomona ba colère wa lexi na mukolo, ak lexi na musala. Yo alléger ye eloko wana. Solola na ye na ndenge bien. Seka, provoquer ma solo moko boy ou ako seka, à se détendre. Mais nini komo komone na kutu ba mama, bino nde bokomo ko ba papa ba kanda. A wuti musala
akuti na baproblème ndenge na ndenge aye na ndako olie kuta se détendre moke na ndako au contraire yo so tozobakisa baproblème era bapapa mosusu bazwaka batension bathrombose mpona nini papa aza lezi te bapapa ebele bazokrake bamama bazocontribue de biloko wana parce que bobungisa tendresse or tendresse na yo soki ezali na ndako ekosala ete ke papa abosana oyo esalaki mpasi na mosala donc troisième point deuxième point oyo esalaka ete ke bapapa esala bango mpasi eswaka bango manque ya tendresse ya bamama mama ozongisa tendresse na yo merci beaucoup troisième eloko eswaka bapapa manque de propriété et désorganisation na kati ya ndako bandeko mwasi oyo azangi propriété mwasi oyo aza na organisation te na ndako ezali signe moko ya mabe oyo esalaka mpe mwana papa azalaka alezi te nde toza bosi bapapa totambolaka tokenda na bandako bakamarade na biso bakolege na biso soki okuta place moko boye propre ozongi na ndako na yo désordre bilamba ya bana na bamesa likolo ya bamesa na bakiti ndako sali te vraiment okomona mwasi mobimba ti 12h 15h nana sokoli na ye te non donc la propriété na ndako kobana yo moko mama tu dois être propre en tout et pour tout ndako na yo propre yo moko propre en tout cas okomona mpe papa azosepela atali yo asepeli mais ça ba maman mosusu alamukaki ça fait déjà 12h30 15h asokoli na nanu te asala kaka babote soki alinga bima so azali na ndako kobima nete asala ne bote te non eza bien te eza bien te okomona ndako désorganisation totale non ndako fo ezalaka propre ndako fo ezalaka propre ndako fo ezalaka propre donc mes amis soyez soumise tozala na propriété ndako ezala propre yo mama mibongisaka ntango nyonso oyebi papa aza koya aya kokutoka me asepela donc manque ya propriété na désorganisation ya bamama na bandako esalaka ete ke bapapa esala bango mpasi esala bango mpasi quatrième eloko eswaka bapapa mawa ezali manque ya vérité manque ya vérité bamama vi moko ya cache mama asalaka makambo na ye sans que papa ayeba papa suluka kaka moko boye keno mama asali eloko moko boye eza mabe dans l'amour ni cache wana eza malamu te mama fongola motema na papa nyonso ozosala yebisa ye okomona mama atongaka ndako papa ayebi te bon eloko ndenge wana okolobaka olingaka papa eza malamu te donc la vérité yo mama azala na vérité yebisa mobali na yo nyonso oyo oza nango posa oyo nyonso azali kosala lakisa ye atake ozali kosala yango na mbongo na yo tanke oza na kati ya ndako zala na vérité wana cinquième point eloko oyo eswaka biso bapapa non assistance à la famille de l'homme bamama ebele nayebi ke bamama mosusu bozali kezwi mbongo na yo ozosunga famille ya papa bozali mais en tout cas 75% be 85% bamama mingi basungaka bafamille bapapa te rien oyokaki non en tout cas natinelaki mama quelque chose non natineli leki ya na yo quelque chose c'est un peu difficile mingi bamama bazalaka kaka babundaka toujours fa famille na bango okotinela mama te okotinela mwa leki na nga te tinela nano yaya na nga eloko moko boye mais ase préoccupaka te to base préoccupaka te mpona famille ya papa donc non assistance à la famille de l'homme à la famille de papa esalaka mpe bapapa pasi soki otali bien okomona bamama na bandako bazwaka baproblème na bafamille ya papa mais bafamille na ye moko bafanda na bango na ndako na kimia mais soki kaka motu moko baza na kote ya famille ya papa aye kofanda na ndako bakozalaka na toujours na baproblème
eloko wana ezali mabe eswaka bapapa biloko wana esalaka mpe ke ozomona mobali azomonaka mwasi alingaka famille na ngai te alors ediminyaka déjà cotation na bino na kati ya libala papa komi kozula yo babuli mosusu donc mama na kati ya libala linga bato na yo mpe linga bafamille ya mobali na yo en tout cas malgré mabe ezali personne est parfait na mokili donc sala ba effort ya kolinga moto nyonso sala ba effort wana bunda za na sagesse mpe intelligence kosala injuste te koma yo kaka bato oyo babomba bafandaka na ndako na bino kaka baoyo baza na kote na yo baoyo baza na kote mpapa toujours baza bandoki toujours baza bamiyibi toujours soki banani non mobali nino akolinga biloko wana donc manque non assistance à la famille de l'homme yo lingaka bandeko ya papa te eswaka bapapa donc évitez maman évitez ça. Sixième point, une femme ivrogne mwasi oyo aza amelaka mingi la femme oyo amelaka masanga mingi yebaka eswaka bapapa pamba te mwasi ya ndenge wana aza sire te aza vraiment sire te mwasi soki ameli masanga ase kontrolaka susu te donc soki mwasi moko amelaka masanga mingi mobali ayebi ke mwasi amelaka masanga mingi apekisaka ye malinga koyoka te papa eswaka bango makasi na se masanga makambo ebele eyaka donc mama soki papa alingaka te omela masanga sala effort tika yango soki omelaka masanga luka omelaka masanga kaka na présence ya papa mobali na yo soki mobali no aza te komela masanga te okomela na bato oyebi te komela bango masanga yo mwasi libala mais c'est mabe eza mabe oke quelque part basombeli masanga mpe ofandi no quelque part ozomela no masanga yo mwasi libala non nakanisi ezali malamu mela masanga na ndako na yo na mobali na yo là ça va un peu soki bomelaka donc il n'est pas bon à une femme d'être une ivrogne soki ozomelaka masanga mingi oza na respect te obanda ofinga papa pamba eswaka bapapa eswaka makasi. Septième point oyo eswaka bapapa, une femme qui ne respecte pas son corps elateli ya mabe. Beaucoup de mamans bazalataka bien te mais azali mwasi libala na mobali oyo ase respectaka ntango amoni mwasi ne alati bien te eswaka bango pamba te la dignité d'une femme il faut kobomba nzoto na yo. Alors ntango ozo expose nzoto na yo libanda ozopesa mobali no valeur te okolata bapantalon serré okolata biloko moko bo esserré yo nzoto okolata ce n'est pas bien elateli ya mabe eswaka bapapa. Soki omoni mobali ye moko apermetaka yo lata biloko moko boye soki odéshonore yo en tout cas nayebi te mais na ini mobali oyo ase respectaka en tout cas akosepela mwasi na ye azala alataka propre. Donc bamama elateli na bino ezala malamu. Soki bambala ebele bamama bayebisaka bino n'importe quoi na bato babengaka bino batantaka bino mingi mpe elateli ekontaka. Oza monene ozu biloko mikie osite na nzoto no ebimi se dessiner yebake ozali kobenda intention ya bato na banzela badéranger yo. Lelo mokili ekomi pasi moto akomi kodéranger azoyelo bamonta moko kutu mobali no alakisaka yo te okomi na problème sérieux. Donc elateli na yo ezala malamu mama na ngai bongisa elateli na yo ozanga kolata malamu eswaka bapapa. Huitième point, mwasi oyo amilatisaka sans que mobali ayeba. Okosotoka boye kaka mama alati asombi bilamba moko ya sika mais papa asombi yango te. Papa ayebi te ewuti wapi. Olobi pe na papa te. Eswaka bapapa. Ata osalaka. Ata ozana ndeko na pesi mbongo. Yebisa papa avant osomba yango. Que non na salaire na ngai na bongisa na somba boye.
non yaya apesi nga mbongo boye en tout cas na préféré asombela yango boye omoni ndenge nini. C'est ça. Subitement olati na yo, subitement osombi eloko na yo, papa ayebi te eswaka esalaka bango pasi makasi. Donc soyons ouverts, nde tolobaki vérité, talisa nyonso na papa. C'est ça yango wana libala. 9e point, quand la femme ne veut pas qu'on le touche, qu'on touche son téléphone. Et là, quand on veut qu'on peut soit ba maman et peut soit ba papa, comme on appelle maman téléphone naie et comme le bébé moko bo intouchable. TTT téléphone na yo to lo bakango ke non ce qui téléphone ya papa eza ya yo maman. Donc peut téléphone na yo maman, eza pe ya papa. Eza pe ya papa. Au ça la pe ko bimaki na yo tiki téléphone papa pe bimbi na téléphone na yo. Donc il n'y a pas un secret entre yo na papa. Mais ce qui est allé que téléphone na yo maman papa simba kate eza suspect et ko sala mabe et swaka soit téléphone na yo cha yango na mesa papa ko ya mapete appel na yo boza muto moko. 10e point, une femme qui n'a pas une bonne gérance. Moi si bazangi gérance kati na ndako eza pasi mingi. Vie comme passe na muke bozali kozwa mama ozali gérant ya ndako, la directeur ya ndako. Donc ezala na gérance. Mambo ekote na ndako tuka boye esili. Osomi biloko ya ma provision na ndako okabi esili. Non. Papa ko sepela te. Gérance penda, gérer bien na ndako. Gérer bien. Ce que vous allez ko gérer ndako bien te, vous allez ko gérer biloko ndako bien te. En tout cas, ça la bien te na papa. Ça la bien te. Yo sa mo loko koti kaka abandi ko kaba okabi dans 2 semaines otasu na losote. Otasu na boyete. Non. Ce qui provision et koti bunda et comme à fin du mois. Okokaba na yo mais yeba ko kaba bino pe fubo tikala na yango. Okolamba biloko ebele bato bazana bango mukie. Biloko nyonso ebwaka nango. Eza malamu te. Économie faut ezala une bonne gérance na mwasi malamu. Donc ce qui yo mwasi ozangi gérance ya malamu na ndako na yo papa esala bango passe mingi. 11e point, une femme qui n'accompagne pas son mari à la table. Yo maman papa soki aye ochele biloko ozano wana te, ozano na chambre. Yo wana konya na télévision, yo wana konya na téléphone na yo. Tampe mususu ke yo te kochela biloko na mesa, otindi mwana, otindi ndeko na yo eswaka ba papa. Papa akolingaka aye osokole maboko. Ochele mai asokoli. Olandie na douche, omemelie mai, omemelie esui. Aye yambie na mesa, ozobetse masolo, bozolia na ye. C'est ça. Et ça nango ki bowumbu te, mais c'est ça l'amour. Tango yo zali ko sala biloko wana te esalaka ba papa passe mingi. Aso ko mikanisa mais est-ce que nga na bala? Est-ce que moi so lingaka ngai? E yango wana soki mobali akeli banda, akekutana na mwasi oyo yebi biloko oyo. Mingi papa bazonga susu te ba problème contre na mabala. Donc maman na ngai yebaka ko yamba papa na mesa. Accompagner na mesa. Pamba te soki osala ka yango te eswaka e yango pe memaka ba problème mingi na mabala. 12e point oyo eswaka ba papa, une femme qui endette sans que l'homme le sache. Basi ebele adefikuna papa ayebaka te. Papa na yo pe. Et puis osatuna kabatu ba mona yo kaka mutu moko boya pamba. Soko lingo defa eloko yebisa mobali na yo. Papa nangina defa eloko mona moni na mutu mazo teka ya bien kitoko. Est-ce que nako defa? Soki papa pesa permission, zo yango. Mais soki apesi yo te. Et puis osana makoki te kofuta. Comment? Eza malamu te. Donc moi c'est oyo adefaka bilamba biloko ya batu sans que a intéressé na mobile na ye, c'est faux. C'est faux et swaka ba papa. Donc évitez. Maman, évitez tika yango. 13e point. Biloko oyo swaka ba papa.
une femme insupportable. Mwasi moko insupportable. Lokuta azali. Impolitesse azali. Kimoyibi azali. Kindumba azali. Ka mwasi moko akokofanda na batu te. Ayokelaka batu te. Ba problématique partout. Chaque yena au quartier awumelaka te. Ba koti awa problème babimi. Ba ke kotuna babimi. Kotuna babimi. Une femme insupportable. Na mobali ba problème. Na femme mobali ba problème. Na ba collègue na ya quartier ba problème. Non. Et soit ka ba papa. Et basa ndengwana mingi mabala e umelaka te e kufaka kaka. Donc une bonne conduite comme ikiti ça. Et fandeli ya malamu pona mwase libala, c'est vraiment kitoko. Ne soyez pas une femme insupportable. Eza malamu te. 14e point. Une femme qui n'accepte pas ses fautes. Moi, c'est un makaba erreur na yete. Devant mobali na ye, alingaka jamais ba erreur na ye. Ami kiti sakate. Jamais asengaka pardon. Et soit ka ba papa. Et ba femme ndengo wana, ce que oumena libala kino ba bukoko, fozongi sa matone pa na Yahweh. Moi, il faut la soumise neto lobaki yango kuna liboso. Donc ce qui omoni qui erreur ezali pona yo. Mi kiti ça, senga pardon à papa. Papa, oui, vous en avez raison. J'ai mal parlé. Papa, n'a utilisé comme ma bé. En tout cas, na yeba kite ke ekoye la biso boy. Limbi sanga prochainement na ko sala ngote. Et tango lo bendengo wana etika la pendengo wana. Mais yo lingo mi kiti ça te. Papa lo ba boy yo lobi. Papa asala boy yo pro sali boy. Ka ezaneti na ndako neti guerre entre yo na papa. Maman, yeba yango na ndako mukonja saka moko chez papa. D'abord c'est le papa. Ce qui papa azate bongo ndi yo okomi mukonja na ndako. Donc tant que vous avez soumission te ya komi kiti sa kosenga bo pardon na mobali na yo. Kondima ba erreur na yo. Eza passe mingi. Mais ce qui yo bandi ko senga papa ba pardon. Komi kiti sa pona ba erreur na yo, okomona pe papa akobanda komi kiti sa liboso na yo. Donc soki mama papa mama ami kitsaka te asenga ka babolimbisi te to animaka ba erreur na yete eza mabe eswaka ba papa. Merci. Et bongo dernier point na biso tolobelaki 15 points pour ba mama et 15 points pour ba papa. Alors dernier point eswaka ba papa 15e point na biso ezali une femme infidèle. Tala ezana basi ebele hein. Basuption ezalaka kaka ke azon o abimaka na mutu moko boye o abimaka na mutu moko boye mobali akoyoka yango akofandisa mwasi me na yoki biloko boye ezala ndengo wana te bato na balingaka ngai te kolanda bango te me basuption ezali ke keba mutu wana yaka wana keba mutu wana yaka wana keba l'infidélité de la femme. Tala eza mwa pasi eza vraiment pasi bandeko na ngai ya basi ke yo papa akoyi na mwasi mosusu facilement mwasi okolimbisa ye. Mais soki mwasi ye mutu akoyi na infidélité, en tout cas soki papa alimbisa yo baza mingi te mokili tambolaka ndenge wana. Donc vraiment une femme infidèle nayebi te ezali malamu te. Zala fidèle pa mobali na yo. Soki olingaka ye zala fidèle na ye. Soki olingaka ye te koyiba ye te kokosaka ye te yebisa ye ke nalingaka nanga susu yo te, alors il est bon tokabwana na biso na kine nanga koluka oyo na kolinga. C'est ça ke ozala na ye obimaka na yo osaka n'importe quoi. Lelo na mokili mibali ebele bale kobokola bana oya bango te. Bale ko nufutela bana ba classe ko nioka na pona bana ba oya ya bango te. Pona nini? Ba mama ba infidèle. Combien de ba mama bale ko kufa na ba secret na mitema pona bana oya tiki. Donc s'il vous plaît, soyez fidèles mes sœurs, mes mamans et pas mibali na bino. Voilà où tout na yango pona ko talisa 15 points oyo swaka ba papa. Ndenga oyo to lakisaki oyo swaka ba mama oyo pe 15 points
eswaka ba papa. Donc mama nakati ndako landa video oyo landa bien les 15 points wana bongisa na yebi ke personne mutu te aza parfait ba erreur ezalaka mais ta la place nini okoyaka bongisa yango sala tu papa azala na yo tango nyonso sala tu ke yo mama tango ozate papa aza mal à l'aise parce que premier ami na ye ezali yo ka yo mama ko sala yango pote papa azala premier ami na yo ezali yo mama ko sala yango mais so yo lingi ko provoquer yango te okomi ennemi ya papa et puis okomi ennemi ya papa okomona pe ndako ebebi osoki ndako ebebi makambo nyonso ekobeba nani akosouffrir ezali yo donc bongisa les 15 points au maman na ngai bongisa landa yango malamu. Vraiment merci beaucoup pona oyo to lobeli yoka yango kabola biso na batu mosusu bayeba yango balanda yango yo ndeko nanu asabona te na Fumuntoto TV s'abonner pona obanda ko manka ka ba biloko na biso te. Vraiment ezalaki yango wana to prometaki bino les 15 points o histoire ka ba papa. Donc mama yebela bongisa papa asepela kanandako. So papa noko sepela aza pembeni na yo ekozala malamu mingi. Merci beaucoup vraiment ba mbote ebele na bino nyonso bandeko nyonso ya la grande famille vraiment la pesi bino ba mbote na bino vraiment sans oublier Maman Sanda la grande vraiment la fondée ba mbote ebele la Brinelle Teresa ba mbote na yo et puis Noko Paulin chef à famille ba mbote na yo vraiment Maman Aigle Royale Maman Bikuma ba mbote na yo et bongo ye moko la Queen Mada Baby Stone ba mbote ebele na yebi ke papa na ndako kuna kosusa motema te. Donc les 15 points wana na yoka. Vraiment merci beaucoup boza ebele vraiment ba mama Zumba mama Gisèle Soba bino nyonso ba mbote ebele vraiment boyoka biloko wana ekosunga bo commenter vraiment bo aimer ba noko DMX ba papa Abel bino nyonso wana ba mama Misha vraiment bo yoka yango et tout chango na misala. Merci beaucoup to kutani na édition mususu o ezale ko yasima vraiment tout ça elongo. Merci beaucoup, merci, ciao. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona misu na bino témoin tala biloko kitoko ba chemise ya bien makasi pona ba papa mama na ngai tala biloko kitoko ba mama boza wapi eni ya malunga ya valeur na ba sœur oyo balula molato ba tantine ya kilo ba sœur ya poa tala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi tala ba robe ya mariage ya valeur mama biloko kitoko ba soirée ya kilo abenwe bakombazia mikwelwidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul numero na ye yango wana ezokosafishe tala ba jean oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi
bobenga Charlie Lobolo d'Istanbul opase commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso aporta ndako. Numéro na yango wana bandeko bo hésite te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso, ndeko Charlie abimisi sekele libanda, tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye ye oyo Charlie